atilo kwa atala komona ki linga kiyo mingi Janina Dama nsabjala kalamu Tala banda ko beba pakiti sa kasudu tala pakiti buka la Mbote mingi na balandi FM TV bisika bozolanda biso na pesi bino mbote mingi précisément toza awa na commune Kalamu na quartier Yolo Nord précisément na Kapela bisika batu baliaka bangulu bisika batu baliaka bataba bisika batu baliaka michopo ya ngulu ya moto boye bienvenue toyeko kita poto solo na peuple nazanga mokote na ngambe do o babengi cameraman na mulaya tonda toyeko solo na peuple bolanda biso Kombo Dangola tomoni yo awa esika musala nezani bo musala nga biso nde to tumbaka ngulu awa ntaba poulet mayo ezande biso Sko maya miso za ya nini nazomona ozolela qu'est-ce qui ne va pas maya miso zaka ke parce que toza pe na balifante obana bazali mbo ndenge basali boye sabotage to ebite to vivre ndenge nini toza pe na misala te eloko moko te to ebite parce qu'après nzamba likolo na se eza leta bon oyo azosala mbo tozotala mais toza pe na misala te tala ndenge tokomi na bino moko bozwanga image position na zana et c'est ça le problème tozolela kaka parce que ye moko nde siko accompagne biso na ndenge tokomi awawa je pense que bino moko bozomona ndenge tere ezali et c'est ça soki baotiela biso balimite batieli biso balimite mais batika biso boye to souffrir te bino moko boye awa bozomona ndenge tozali nga moko tala ndenge nazali nyonso mpona mosala tosala babiloko loko te loko bomba loko te loko bomba 3 jours yango oyo bamafanto déjà na palais bakolia nini ezoyeba te tosala système ekomika ntelantela koteka kaka kotelema to système ekomika ke ntelantela ya kotelema tozoyeba position te ye moko azopesa biso ordre te o sabotage ezoleka makasi siko bamakambo oyo yango ezozongisa bamakambo mabe na kisasa oyo biso tosalaka mabe te mais toujours lobi de bamiyibi bayawa basakade bayibi tututututu toza boye nga so na lobi noke na beti 2 jours na osokola te bondima te biso tozaka na souci eloko nde toregrete soki leta opesa biso misala po bapesi biso mpe misala te tozoviveka boye toza mpe na bacharge kwa esiko boye ndenge batie biso boye toyebi te tokosuka wapi ye moko akompagne tala sabotage akapela bino moko boye kapela eza teke bino moko bozomimonela soki alukela biso balimite atieli biso balimite biso mpe awa bato ya ngulu tozalaka na limite na biso tala terase kote totika yango misika dossier oyo bango baye nango tozokompande te tozotala sikoyo bango tokoma bafaser ubie koma bana banani bababokola bango c'est ça le problème toza na biso na mingi ya oloba te bino moko ntango boye awa torespecte bino makasi mpona mosala na bino tomoni yo awa ya kotelema na koregrete na motema maloba nini okoka koloba pote bakonzi balanda yo mbote kombo Victor Elvis Losa toza na barecret suite ya démolition oyo tozomona parce que bandako oyo biso toza nango mapango tozwaka pamba te tozwaka kaka vis-à-vis ya l'état nde moto atekelaka biso mapango oyo nyonso nde tozali boye ça fait de longtemps oyo tozali awa tozovivre na bana na basi kaka na mapango oyo l'état liboso oyo tomonaka ezaka l'état oyo te eza quand même l'état oyo moto atekelaka biso eza continuité ya l'état oyo tozali na ye lelo oyo mais démolition ezoya brisque lelo oyo bazobuka biso nde momoni babuki biso boye tozangi sikoyo ya kosala na ya koloba basusu bana bakoma mitelengano biso mitelengano est ce que tokosala nini yo moko tala kaka quand bien même tokopesa l'état tant na ye po asala musala na ye mais normalement il a lui fallu aviser biso comme état peuple oyo azo diriger de manière que akoko prévoir ye l'état prévoir esika mosusu akoloba ke non nazo déménager bino awa peut-être botongi na sens oye ebongaki botonga te comme ça boke sala esika le tongo ton pakala oui ça pouvait se faire alors mais on est des Congolais comme on dit tolobaka nini yango excuse
excuse-moi, de père et de mère. Nous ne sommes pas des étrangers. Pour tous tracasser encore de cette manière. En tout cas, tout ce pays, mais normalement, dans modèle parce que nous sommes dans l'état de droit. Est-ce que l'état de droit et qu'on peut ça peut pouvoir dans peuple et peut pouvoir dans la cause en tout cas, tala yo moko a to ça nous to senga na l'état yo moko azwa charge la population o yazo bebisa. D'ici là, élection. Est-ce que soit ma peuple azo le laboy? Parce que peuple a souffrir boy. Parce que ma casse vraiment il y a côté le manaïr. Pour pas voter mon cause. O ya koya soit qui député provincial tout comme député national, tout comme président de la République. Bakozana ba regret talane ba ozo regretter yango to monier bino boye comme étant presse bolobela ka peuple parce que si c'est que dans le bas peuple d'abord maso ezo sale maboy eza kozanga misala ezate na mboka bato bazo kelela social ezate normalement, c'est-à-dire rétablissement mutu nyonso ezate. Il a lui fallu l'État à joie position naya qui l'État avant tout aya ko sa démolition à boye à avertir bateau va préconiser que non comme ça tout le monde ou bien tout bani na to ça l'État congolais, les gouverneurs de cette population qui est si présente à joie ka isika naye ya ki aza l'État parce que à le bas état de droit nde toujours vivre les lotés to dignité et to zonga lisusu na dictature oyakala modèle akala non peuple d'abord on va viser le peuple tala to sala boy to koyela bino botongi mabe bon comme immeuble lokola oyo boy mutoko tongango autant de jours et ko zo bambongo ebele baso zo mbongo na pasi so muto tongi bongo lelo ozo ko buka mbala moko et scope l'État abongisa bisika nini akoko restituer bato oyo neti bandako ebukani babuki bandako pamba azongisa biso makoki oyo toko tonga bandako mususu ube to oyo toko sala nini modification ya bandako oyo balongoli biso soki tozaki na zéro balongoli biso mais bazongisa biso na esika na biso parce que nous sommes dans l'état de droit. Et effectivement nous sommes dans l'état de droit. Nous voulons que l'État lui-même parle pour cette population qui est en train de souffrir. Arnold, tout le monde est la magambo zande ni pesela na nuko ya. Bon, makambo na mama boye. Mono teni boye. Emo pesa kanda net na beto me mona beto ya te. No betela nga sunde ni magambo zanta. Ya magambo ngata. Bon, mona beto ya te pesa yote me pesa bakana mona momo ba jeune. Ba comment vivre na COP. Mais ba jeune to tangi mingi ba diplômé. To vivre na COP. Elle ya couleur nyonso. Ka biso te me couleur de ville qui ça nyonso. E ba buki. Siko ba jeune. Ba tie biso na wapi. Nous sommes jeunes pour toi kuluna et comme belé et comme origine ngandi asalibo mais tant que jeune aboyi ko sala mabe ana mwasi ana ndako afutela aye pesi mo atelemi kwa luka boyi mabe to mona rapela tunisipi babuki boy pesi pe idée mo konza mboka tene na buki bino boy nanga sa elo mo boy pona bino pepe bana mboka bo sala ni bo telema ne fils ki bozwa po mabe ya te neti boy kopesati et là on est dans le motema na je bunda na ça ma be so na sali ma be ka mo leta o kanganga unya ko kanganga te on a sala mo le mo na tele ma na luka mbongo pona le salibota so ko neti boy ba chaîne belé bazawa ba chaîne belé ba futela bandaku to vivre to tangisa bana awa ba para baza awa na momo to koperende na momo ese nga so ya linga ki am su ndabo to sa biso na bango to kana o na acha ba na awa e koma ya leta to mona zande koma ba cha ba pavillon bacha bawenza bayaka ba liberté bacha ba pavé futa ba na boka l'état so alingi bongo acha beti bo biso to luka mbongo to na posa mbongo to na posa comme to na posa sa mabete po mabe za raté na vie so muto sa mabe ça ne l'état muto alinga bongo ne to bongo lo ka to de ya ngwana to ba lo musuite to mona ka ta bo papanzi na momo to tele ma to komi telantela mais to na manda to futela to na bana si population ye belé kula on est kula wa pela. Il est ça va me donner où ta photo où ta watra sur un moment pour tiens biso le but a comme telantela na place ya Jean Tanga na Zolikof innocent moyi mais quand peut être dans la situation il y a pas 6 mois boule na idéologie na lobby que soka wazala que no bombe quand peut ça la paix à l'état bango ba futaka
vous allez appeler Malaoumi. Tosé Belé. À suivre. Skanda makasi oleka. Pourquoi? Ezanine. Maman moko etambola ka bo po anine. Biso di tozaka awa. Tozaka la kapela poto luka mbongo awa. To tangsa bana aso l'année la plupart bazaka ba kuluna. No batika kuluma yo luka bango mbongo. Apo bobuki bango bakoma banani. Bolukel biso après ko buka to nto yeba. Gentili ngobila après kuluna oyebisi biso nini. Olaki biso nini. Après ko buka olaki biso nini. Ngulu eyeba na tina poto na États-Unis bali ngulu. Sikoyo buki ngulu poto ke wapi. La CPLT na la kanda makasi. Merci beaucoup maman Nangai. Bonjour papa. Oui, comment on est? Kombo nanga Laetitia. Maman Laetitia na moni table za vide, ngulu ezate position za ndeni. Masolo za ndeni. Masolo ya mobulu makasi babuki eza pasi miko mona bandeko baoteka te baluka ka boloko ba Sénégalais bateki te. Ya solo wana. Sko malobani okokwa koloba po yemei. Ayo kayo chef de l'État. Parce que biso tozana biso au milieu du village malobani okoloba. Naza maloba vraiment ya olobate eza makambo uti déjà eza mobeko uti pa mokonzi ngaza eloko olobate naza eloko olobate ya mobeko uti pa mokonzi mobeko ya mobeko c'est quoi yo donc na moni mesaka polele ndeko na ngai ya bakiseza te ata mwa moketi po kala biso toyebeke kapela neto vandi boye kapela mwa ba papier tondami me na omona yango vide polele meya ndeni so moto omonaka bato nde bazoyengayenga koto oyo bato baoyengayenga koto baya tovandaki baokangakanga bakiti donc toyeba te eza nini mais mibeko de ekwei déjà donc nyonso totika ya maboko ya leta. Merci beaucoup ndeko na ngai. Ok. Kelo moko te. Bazwa te ndeko na ngai. Bonjour famille. Kombo na nga Gelor Loboko na couloir yolo kapela. Ma Gelor Loboko c'est que Loboko ngo Nicolas Zosala te passe na motema, qu'est-ce qui ne va pas? Te Loboko eza na ngo ba obaliaka ba ebike te ata ba buki ba numéro ya li ba bengaka ba place to travail ka eza nde mokonza mboka lingeli tozala na bandenge ya bakati eza na mpe mabete me ndenge bapanzi ba mapango bato te balandeli nde ba couloir oyo eza keda mabele ya leta tout comme peke te oza na poso sala mwa entreprise mo biso sengo luka leta oluki leta ndenge mpe bato babandaki mbuye mpe bato yalaki mabe ndenge mpe bapanzi boye basali kaka bien balongoli baétouffement batie biso to bapeka mopepe ya bien mopepe ekote biso na couloir ya yolo mopepe moko boye donc neti na journal lelo pena mopepe oyo tomona ngo kala mais bamisusu baosepela te ndeko na ngai ye meyo ezosepela bamisusu babiki ekopi na bango ekufi kopi na yolo ekufi te kopi na yolo ekufi te mokonza mboka aboyi ndeke batonga na mabele ya leta aboyi batonga mais soki otie mesa otie masanga na yo bato baobaye ngulu mpe baolia tozwa mpe mopepe oyo mpena toyebaka kala ya sa banzete eza sute ba mopepe mo boye ya fabrique ba ventile bani te ekoka donc osala babilo mo boye ekomisaka couloir ya yolo moke netinga mpona nga na moi mpe na couloir ya yolo na nga moko tuna beti 20 ans na yolo namona couloir moke na tali mpe na boye wi couloir na biso ya yolo ezalaka gayard mpena me nde toyebi ke ete so mokonzi ya mboka mpe biso charge atikeli biso couloir ya yolo donc ata na boye en tout cas ezala no mpena kaka bien nasepela trop DJ Black proposition zande ni kotona amona bato bakomika ntela eza ndeni neti na minute boye babomi biso cop pena babomi biso koboma bo prepare venir ni pona ba jeune mutu la mso ache mesa na nenga kapela aluka mwa 10 francs la mso père de 2 enfants 3 enfants yo zui do robuka tango zui do robuka faut luka initiative ni repesa ba jeune avenir biso ba jeune ba prepare ngo nini tala neti benga na DJ na faire na pale babuki biloko nyonso baya pende bondi batelemi basala kwa pango la msumo mena zemi sko moi sango bika ndenge nini na zemi taka babuki mesa bika ndenge nini tant to sala ma msusu to yebaka pe bakonzo yebake ono sala to ba jeune yango mona to kulu na 10 minutes mabele ko makana kongo bwani bakonza biso ba yeba bongisa te neti sko babuki ko bongisa ni ya préparer pour na bongisa pour na ba jeune eloko waete bomoni sko tiki batu inachevé batu misusu bazongi ba palais batu misusu ba piquer ba crise batu misusu micho bana ba hôpital sko yé tant que gouvernement
eloko nini projet nini ya malonga oyo abongisa mpona avenir ya biso bajeune parce que avenir eza na biso mpana mpe tobota mpe baza avenir siko biso mona bato toza sur place so tovivre bien te oyo baeske osima bavivre ndenge totalaka mpe makambo totalaka makambo oyo tozosala jamais bokozwa bato priske mo bosongisa bango kamba mona palais eza mabe makasi na miniti otande tokomi éparpillé yo moko ozomona presque oza kutu mambo aloba te tande bato babuki benga siko bajeune tovivre ndeni tozonga pale tozonga mpe pale te tocontinue kaka tolemba mpe bango te 18 akuteleka ebongo 5 ans ya lisusu tosupporte kaka engager le problème supporter les dégâts. Merci beaucoup. Komolanga monsieur Chikose. Papa Chikose tomoni yo liboso ngulu awa kolela qu'est-ce qui ne va pas? Bon, eloko zo tumusa biso aka ndenge bazwa kobuka biso ndenge babuka biso likambo wana mai pesa batu passe na motema en plus l'état pas zobuka avec raison na ye po eza droit na ye tellement que babayer bakoma ko profiter ko lekati na limite l'état tshela bango loko biso toka na biso ko futela après ce espace kaka mais ok le bill eza problème l'état ko buka ya molele l'état buki mais to ko senga kaka na l'état apesa biso mwa limite ke bato eka kobimisa bilo eka kotandela eka kokangaka po soki atiki boye mboka tuka eza na kokoso mingi bato vivre wana mabota na bango nyonso kaka awawa soki batiki boye bamosusu bazali bakuluna tolongola bango na basysteme bakuluna tomima bango na ndenge ya mesa mpo basalaka baseretrouvaka donc yango wana papa osala biso epesa kaka tokata bato kokata bato te papa na ngai yo mesala nde kaka na matière na yo makambo ya bato wana fo kopte yaya bon na babiloko ya boye so totali biso bajeune tolukaka mwa eloko na ndako esalaka mwa genre donc so genre eza te mobali akosala mabe na nzela ya lisheti oyo est ce que banda ntongo kote tozokende normal to comment po bamisusu bazosepela te mais yo siko mpona yo okoloba nini en tout cas naosepela te koteke eza te ni eloko moko nanu te nzala kutu ya koloba te bakiliya nyonso oyaka kosomba biloko moye baya eza te po place bavanda eza te eyaka mpasi mpo biso tokopelaka awa nde babuki boye olobamo makasi kapele eza place oyo ekenda sango place ekenda sango bato apoto bayaka kolia ngulu awa bato bautaka france alors biso totekaka ngulu awa tokomi na mwa bese moke parce ke babuki babar oyo ebanda kopermettre bakliya bakota biso toteka so nde toza boye nde singa na futa nanga pale nana mwasi nana mwana aka na cope oyo so yebisanga nde babuki boye siko na minute oyo okauso ndesi feni mwango funa futa mbonga bato ya ndako nayebika nde na bimi boye na yo luka mpona futa mpo biso toviva kopa to du jour ayaka to du jour biso toaloka bango te chaque fin du mois ke na banke azwi mwa 300 kaitsa ngaso na bima nayebika na kozwa mwa 50 000 lobi mpe na kozwa donc na oviva na to du jour so yo yo buki mpena boye oke na yo siko elingi elobani tosali nini nango tomerite bapasi oyo na Congo problème yango eza nini problème yango eza nini tozosouffrir misala eza te kope ya te lelo mpoke ozwa mosala lelo ekoma mpo ozwa mosala efo kota na baloge bakisi mais tolingi mamona tolinga tozwa na ndenge ya voi normal soko abuki biso na désordre lemba abuki bongo te bandala abuki bongo mais awa mpena na ocomprendre te mutu mpena donc moto oreconnaître su barne te donc ekomi mpena lokwa cimetière dezaka oreconnaître kaka mwa sini koto batia ya kwa ya mama ya biso koto ekomi bongo nde singa na okoma na boule mpena nde na boye na changer nationalité okoma nationalité ni rwandais nanga nakoma rwandais nakoma nga na bunaganda donc boule ekomi nde bongo oloba biloko wana te ezalaka congolais kitoko banda lelo ti lobi ndeko na ngai nazalaka congolais na souffrance nazalaka congolais babuki biso nazalaka congolais dollar emati nazalaka congolais kwanga 5 eza te ekomi 1000 francs nazalaka congolais ja 5 eza te ekomi 1000 francs nazalaka congolais dollar emati nazalaka congolais poso ozoyebana te crise lipa 3 eza te nautoluka lipa ya 300 notoluka lipa 300 esali boye mpona mona yango lipa ekomi 500 mwamba 400 zwa dépense nazalaka congolais na mérité biloko nazalaka congolais bagaranti ndeko ezomata nazalaka congolais insécurité kuluna nazalaka congolais batiki biso na position wana bazobuka biso tokovanda yo na signe na ngai mpena soki na minitio barwandais baolanda ngai naza nanga d'accord wana te papa nanga barwandais kuna kote kuna te mais ezalaka congolais kozalaka bien nasepeli mingi monani Monsieur Kennedy. Papa Kennedy? Oui. Ok, Papa Kennedy tomoni yo awa na kapela musala eza nini oza moko ya ba propriétaire ya ba terrasse ou comment on peut expliquer? Moi je suis passant. Ok. Je n'habite pas de ces quartiers, c'est moi j'habite sur Kimoïza là-bas là où je suis. Ok. Pas ici.
ndenge mouvement eleki awa na kapela epo na yo omoni yango ndenge nini? Mpo na ngai nakokondane l'état te napesi l'état raison azongeli banorme na ye oyo ya kala lokola babuki basali bie bazongela bakaniveau oyo ya kala wana mai ebanda koleka mai elekaka susu te ekomi kaka olobi na bango boye abengi bakonzi na ye akorompre ye apesi ye liboka mbongo basala mosala place ya limite na yo ya lopango esuki nde yango wana osoki olekisi babuki yango napesi l'état raison nakokondane l'état te. Me bamisusu bazolela babomeli bango cop bamisusu bazolela cop ekufi mpo na yo baza mayele te baza koraisonner comme il faut te l'état aza na raison oyo eza cop te eza business faut sala yango na kati ya makadam e bamosusu bazozwa bakiti bazotia yango na balabala l'état azomona yango te l'état ya kaka na 18h ata lobi à 19h bakotuta bato na mituka nga nazopesa l'état raison nazopesa l'état raison azala ferme bakorompre bango te basala mosala ndenge esengeli eliseja oplace ya kobuka babuki makambo ya kotika ezala te. Je crois que bouti kolanda ndenge nini tracteur euti obuka ndenge nini tracteur apanzi ndenge nini bato baleli ndenge nini population ezoloba biso na média tozalaka toujours na centre toko condamner peuple te toko condamner pe gouvernement te mais abino moko nde fo mipesa réponse ngala koloba nini biso tokolobaka oyo peuple bezosenga ebele bazolela balobi ke misala ezekozala te babuki misala eza te bakusimba lisu bambeli bakoma bakuluna biso te bino moko bozomona bolandi mosala yango bolandi lolenge nini peuple lobi bolandi lolenge nini makambo yango elekani nazala nga moko te nakopesa merci mingi na maître Billy Kilofas yende mobosa moi omoni mutu apesi okopa mai il faut ko remercier ye nalobaka yango nazalaka renard te mpo na flatte corbeau mais bolamu na ye fo eganga bolamu na fo ekita de génération en génération bolamu na ye fo esisite bolamu na ye fo etalisa bolamu na ye fo eganga donc bato bamona yango yanga motema nga moko teme ngambe do le caméraman le plus molili mais molili moko soigné ta est trop là à suivre. Lingaki yo mingi Janina D'abord, ça vient à Kalam. Ça va, on a bakiti za sundi bakiti buka la